Ba black malobe pexeo e pasoli motema bolingo ebandi Nzambe papa akela mokili motindo na motindo akabola baras bikolo bilongi ba comportement apesa dans la moto nyonso moto na moto ni eloko na ye moi plana ye moi borna ye moi eloko na ye ni shaki bibi na benga kayoni na ye Podomena ko vibre ba tu eza don principal Nzamba pesa yo pakolanga mosielu no na nzoto e nina tianga courant e nina ni parce que agwada longolinga te Chiki tonda za à côté autant la série mo be bando la novela la maison d'à côté oui donc Chiki tonda za à côté mais nakata quartier la tenzembo nangiza Nongola vocal nangata, ba vocal nangiza. Ndeti vocal nangana kuchana ku circuit. Munoe edo muzamba kiadiki beni. Shikia salinyo sobolingwe bota mata na defo. Ebimi morne babeki na somba kina kabi. Blaise Mampuya Nurex, Benoît Zekou et Claudia Chibangwe. Nasali perte maternité à Bolingo, Kevin et Makambo Zele, mon lopo na lelu. Eza nango na immape na nzembo Jack Pemba na Jack Pemba amona yonzo kezala kinango ballon d'or o memi yango na banzube pokaka e pasuka na katu na imba ngaye edi makuti maoni okolinga mingi yako désactivé bombo ya va exploser na motema combien de morts combien de blessés provoqués na monde bolingo Mathieu Madiame Lise Madiame Julie Mwila Sheda Love Juniorito ma papi Shunge Kasirei Yannick Kasirei na yo kaki entourage na yo ezo pekisa yo kolinganga héritier mvwa mamwana ya mvwa mai amouranga na yo babengi mes alliances balobi je n'arriverai jamais à te rendre heureuse Sala ya koka moya Nazali frère en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage Papa yo pesa division pesa biso provision tolingi tomona ndela biso esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya binene esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya kokamwa Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreuses à suivre votre belle émission Star en ligne sur CL News TV, mon pépé Yassika, de Christiane Larose Mamoulirenou de la presse congolaise. Là, je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Hermance, merci à toi. Merci Nabana Nyons Yambo Kamobimbo Bazakola Nabiso, Naminito yo Napesi, merci Naroka, mise le mignon garçon, Wana Moni Namilouz, merci na propriétaire à place Oya, photo et Edi Makoutima auberge à la valeur sûre, na PCP, merci Mingi Pe na papinzo la mise au NTP Pro de Hollande Abisso depuis la France et également à Jacques Bonja, Jacques Bonja Hollande Abisso depuis Allemagne. Aujourd'hui on a un invité une spécial leader Nabiso, fanatique Nabiso, Mutu Nabiso, Tolingaka Mingi Chikito, lelo te kosolanaye malgré même Mikolo Belé mais lelo to photo solane. Bonjour Chikito. Ouais, bonjour, bonjour, Naba Meloman Toubazola Nabiso, bonjour, Naba
na ba vrai chéri tout bazolanda biso ba vie na ngai tout bazolanda ngai ba master partout dans le monde ba mbote belle place pour ça Chiquito bonne santé. Ouais, Saoudi vraiment, Saoudi toque vraiment, donc tout ça en plein travail, concentration là, il y a boulot, donc boulot il est reposé, santé ça qui toque. Boulot ni. Mais tout ça à l'époque à bonne année. Bonne année jouer ça makambu nango. Bonne année jouer ça makambu nango. Donc tout le bami était musala kande belé quoi. Musala kande belé Chiquito. Olungo c'est ce que ndето ye awa autant obengi biso tozaki surpris obengi biso bino dans un studio nazo préparer album or que te bien que c'est pas Koffi Olomide mais surprendre biso que dans un studio. Bon parce que on a préparé bonne année zoya kalaté na minute pour l'instant nazo sala makambo ngai moko na makambo nazo sala oui concerné via Chiquito par rapport à parcours Chiquito sala chemin na. C'est ça en fait. Ça, maintenant tu nous dis, on a des téléspectateurs, bon, on a vu que Olongo est bel et bien dans le quartier latin. Bon, Chiquito, Kolongo, c'est trop dire, mais Chiquito, Azana Makambone, ou Azosala, par rapport à la carrière, donc, en vérité, donc Chiquito, c'est la carrière solo. Où sa carrière solo, Olongo, c'est ce qu'il y a Olongo. Mais on a le but déjà que Chiquito, c'est la carrière solo, donc, tu sais comprendre déjà. Tu sais comprendre, Chiquito, c'est quoi les lots tozo comprendre vraiment mingité position na yo na ba téléspectateur bon la to ba yebi to yeba vraiment position na te Chiquito un bon chanteur Chiquito balinga ko battre belé au bon lepso mito balinga Chiquito mingi parce que tu es un bon chanteur oza banzembo ya bien Kolongo n'a pas fait rigoler Jésus des nuances olongwe ozongi lisusu na kozonga na yo osaka ba émission tolandaka olobaka que Jésus de Nyon sa botelaka album na o déjà salaka est-ce que au retirer album wana po au travailler sous na studio ou bien na lobaki na émission na yo comment émission tolanda émission tolanda na internet et sur Kila attendez dans le baba batba na biso ba yi wana ezali solo ya yo moko c'est l'imagination na yo album na bazwa non wana c'est l'imagination na yo Chiquito to solo là. Album na yo bazo pas faire rigoler. Donc na bi makamona te so ko changer nos questions parce que mambolo bana na tira pe ko yo garanté. On y est, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Que Chiquito lelo tout mon carrière solo non. Au bandi, il y a un téléspectateur, mais auto y a un Chiquito tout ne biso banzembo na retirango to retirango te Chiquito boy na bi ke y mambo na te. Mais non. Quand il disque on a ça ils ont quelques chansons on a récupéré lingo bima na disque nanga on a ngana bimisa la fois passée na complété na banzembo mususu yango na bimisa mais album to le belango siko te pour le moment to le belamingi bonne année single ozoya na makambo nango batu ba comprendre pourquoi Chiquito la linzala na bonne année parce que nga bonne année na la lina nganzala do bonne année pena la lina nganzala do na ndimi na vraiment na bonne année Chiquito muto la linzala. Donc, bah, tu vas refêter, bah, fêter qui tourne, on a CPND, bah, refêter, mais moi de ma part, Chiquito la linzala donc. Bonne année, Zoya. Bon, c'est la boyo comme Makambo Zoya qui tourne. Makambo Zoya bien, bon, ça a décidé. Bon, peut s'engager confiance et puis nous avons vraiment la possession soutien à Bino Makambo Zoya bien. Clip déjà, bon, clip, Bino mo bon, t'as la bon juger comment qualité Makambo tout ça. Merci. Chiquito, tout le monde négligence, c'est quoi qui est pas normalement mingi, papa musicien abisso. Ate pas oui rançon de la forêt sala mamikolo kuna bazwa ote mais batno so bazo ba Chiquito impoli Chiquito lozo saleza impolitesse olobana bango ni bon bato ba yebi comportement nga bien ba yebi comment Chiquito vivra nazala na habité vraiment trop cool parce que dans nos kona ya na vraiment na play et puis ezaka moni monde na biso ba kombeza la trop moni musala tout surtout so ba moni vraiment jeune noir évolue bien toujours jaloux bazanga raté moni ba maîtriser au ba ya pour baby ça peut-être personnalité à moto to image à moto beba pour boulot na beba donc c'est ça en fait mais na kinga mo vraiment Chiquito zanega moto nzambe quoi parce que Chiquito zanega nzambe ya Chiquito donc Chiquito zane impolite Chiquito zara oyaza
bato ba prochain ba yebi bango moko bato ba prochain ba yebi Chiquito balongola kolongola ba vocal na qu'est-ce que j'avais dit le ben na onde pour ba sanga balongola ba vocal na balongola ba vocal na ngate balongola vocal na ngate ba vocal na ngeza ndeti vocal na ngana kuchana ku circuit monoe edo muzamba kiadiki beni Chikia salinyo sobolingo ebota matana defo ebimi morne babeki na somba kina kabi Blaise Mampuya New Rex Benoît Zekou et Claudia Chibangwe nasali perte maternité ya bolingo Kevin Makambo zele mulo pona lelu eza nango na imbape na nzembo Jack Pemba na Jack Pemba amona yonzo kezala kinango Ballon d'Or omemi yango na banzube po kaka e pasuka na kati wana imba ngaye edi makuti maoni okolinga mingi yako désactivé bombo ya va exploser na motema combien de morts combien de blessés provoqués na monde bolingo Mathieu Madiame Lise Madiame Julie Mwila Sheda Love Juniorito ma papi Shunge Kassirei Yannick Kassirei na France na PC Salom yena Arnaud de Bondonga donc ça ba solo vocal on a chana disque longo te zali mais mutupe o imba ko sekui ba bi kolonzemba kofi hein. Ouais, mes condoléances na famille Mobimba Eve na Claude Onga les banquiers et puis na bana Londres tout parce qu'il y a zalaki trop Londres. Ouais, vient na on vraiment ya mo lisolongo isalanga mo passe quoi. Parce que ça vient mon boui. Ya ta la agité. Donc ya linga soki ozana savoir vivre zande mastana. Donc vient mo bien bon, nzambera ye mo yebi parce que biso peto otika mokili nanga no peto dai na batu be ba tala biso ba dai chukaka nanenga makamo ata la grande dame chambrelaise otalanga place à payer puis un jour ata le loti ata soka bimisu ya pembe mais après yango dai chu donc biso tout dai chukaka donc otika libanga ate mais nzambe ye mo yebi pourquoi ça la makamo na lolengi na ye mais na beka ndépouvia qui avant trop vite to la posa na ye parce que vie abando kota surtout vraiment ma biso ba artiste vraiment ngana ndo mona pena na miso et puis ngana za parmi batu o vie wana idarape donc mes condoléances na bana Londres tout Europe tout donc na famille na Mobimba donc nyoso ka makambo eloba ya papi moya na kati ya Belgique nyoso ka makambo. Donc dans 33 chansons, toi Tozongeli, il y a qu'est-ce que j'avais de check à deux vocales na yemba pe na nzembo Nicolas, yemba na yo kaki entourage na yo ezo pekisa yo kolinganga héritier mvwa mamwana ya mvwa mai. Amouranga na yo babengi mes alliances, balobi je n'arriverai jamais à te rendre heureuse. Oui, kenze mono bandango bien. Atanga mo pe na sepela na nzembo wana. Bato yemba on a les padres pesi bilingue. Shiki pa ya pakoli couleur sous. Shiki ya pakoli couleur. Na kati on a ce qu'on a pakola tous les 7 couleurs. Pakola tous les 7 couleurs. Et maman a pris français. Makambo. Na pesi pe Nicolas, mobala Irene na pesi yembo de place à ça. Na yemba na nzembo ne a parmi ba collègues oyo aza parmi ba collègues oyo tango nazonga mouvement wa ndimaka wa acceptara ki shiki topé akoyemba na kati nzembo na ye quoi pour ebika mamonde zala mais bozana bino bien nga nazalaka cool na mututu mais ezate lo wana nazalaka cool oyo langa bafo ba jemo be lo shiki tazalaka cool ko matana ninga mabi wana ndi soko yena face ya mabe wana pe ko mona pe shiki to bilongi zalaka ebele shiki to azana 7 couleurs. Chiquito, tu as vu que na et pas qu'au fil au milieu d'un quartier latin, tu as quelque chose en Nzembo, au fallo Nzembo, Chiquito. Nzembo, nous avons travaillé à côté, mais Nzembo dans le quartier latin. Parce qu'il y a Guadalongo Lingate, Chiquito nous à côté. Autant la série moi la novella la maison d'à côté. La maison d'à côté, oui. Donc Chiquito ça à côté. Mais na kata quartier latin Nzembo nangeza. Nzemolangeza ce qui est grand prêtre à Guadeloupe a Chiquito na longoli wana ndia mais pour le moment Chiquito a travaillé na pembe ne osa makambo na et ça ma bête ya mona oneti ma baby Chiquito comme ça be mission Chiquito sikoyo tela ka voix na yo ndezala un peu recherché quoi akolo bata vont
bon moni quatre ko ramana za papa ya bana ayamba ba artiste ya nenge na kati ya quartier la te nazaka te o shiki to ngana leki ba tutu ba leka na quartier la te to na leki ba o baza na quartier la te non ba omba baza wana ba soldat makasi ba imba danger ba lindala la pe baza wana ba yemba pena vous comprendre grand frère na biso nani Eric vena biso Eric baza wana Eric tout ayemba kasala kutu makambo ya danger bébé anga wa motema pasieleki na bungi nzela nzote silanga inyoso na koma ndenge na koma bwange mama yona posa kitisa motema bébé anga motema donc Eric tout bazana ba yemba basala ba makambo ya danger donc Chiki tozaka ndena makambo na ye o azosala na ndenga mabete na pesi mbote et pas ya papa gouverneur atuma to bwana na kati ya Congo central et puis Fifi Bodi azotala na kati ya London sert ngai do ba sert nga tout opena ki basola nga bien na ko bossa na ba hotel rola ba Cécile Bilonda azotala nga partir ya Canada na bossanité Lina Love manager na nga za na kati ya Londres Richard Lofombo Hervé Pembazola na kati ya London Diezola agence Assir place au Veneza so ba chelio koli pour rater iratarati désolé makambo eza kitoko na Angola kala te na kozala na Angola venanga kungwati Sébastien na venanga Benoît Zeko ajuda social Sabuta Mfumo Edith Mfumo na bosanité Paulo Tudilu et puis Serge Tata Kiboko le grand frère propre bazola nange belé ba venanga isusunani venanga Chaka de Koudinga prêtre complet sur l'andanga yena chez Kalonda na venanga edo boulage staff mobimba Adolphe Mutebachi la muina bazola ndanga na pesi bango ba mbote donc na yo mo pe na piso so mbote chiki te loni ça ko passe na musique et ça là vraiment passe au vendre vraiment bobité et loko ba décevant et lomo ba salanga na nenga bete base ya mambutu na musique na biso na nenga mabete malgré toutes les vérités n'est pas bon à dire le ça là nga passe musique na biso ils ont beba pour le ministère à culture et art là vraiment franchement bolimbi sanga bobo mangate bo sanga bete franchement ministre Fabongisa marambo pour na côté vraiment ba art quoi azo mena charge na parce que ndetinga na bandi au voyager na bandi obima Congo na âge moya si 14 ans de carrière yango on a tamboli trop na mona ba monde musu ndenge pe ba évoluera na bamboka musu vraiment ba bongisela biso makambo andenga makambo poto sala makambo parce que biso toza ba tozana ba makambo fo bimana nzoto mais par rapport ndema mbozo tamboli ko bimandenge ni to betara sou déjà na pototé makambo ze belé songolo paka bon entre parenthèses wana ko lo belote parce que ba mbiaka na biso bazali o ba ko défendre le wana mais chiki ton a parlé mais ça la bien quoi so pena ministre de la culture et art atali pe ke ba génération zo botama meto kenda wapi par rapport à souci à jeunesse timba makambo chiki to bonne année tout le besco bonne année bientôt bonne année babi to fêter c'est que to fêter en décembre tout au bando fêter derrière quelques mois pembenya to fêter derrière bonne année na biso bonne année toujours banango déjà awa chiki to la linzala pourquoi chiki to la linzala na la linzala na bonne année na kosuka wapi na bapiaka ya janvier monoko komi na posa ya biloko nukutu naliaka te na oyo nalingaka te mvula eindi esengo pona basusu maolanga imotonda kuetangaka ngambongo na ngai ya pasi na mi privaki na nyonso na pesaki akanga kabela somba na forme na bombaki kamwa mbongo tango inaka na pokwa tobima nzambe elubu na kanaki kolia pesi yango basusu nishaki bibi na telengani edima kutima auberge kwanga ezangi eloko ya kolelango na kotaki na restaurant lelo pe bato malewa bacha mwaka yeye nishaki bibi na zangi esengo feti journée o moto nyonso asekaka pona nu na koti te mvula ya sika pona nu na moni frère metete anga makambo eza kitoko manakata nzembo oyo sono oyembango na émission à chaque fois sono oyembango ser nanga Fifi Bodi na Londres azoya pe kalate ya tambola mingi na bakara cher quoi
esinga parti wana fo ezangaka te oyepasuki ezelo kwa pema te mpo nakanga motema susi nange eleki ya mwana oyo alati te na bonane nisha nateli miswe nishaki bibi nanga mokolo ya bafetie ngaka nange eza plus ke motuko ye kufi kutu babengelaka ngo mécanicien kasi ya bolingo bakobengelanga nani pasi ya bolingo ezanga service ya dépannage pasi ya bolingo ezanga service ya dépannage kle nini ekoki odesere susi nanga shikito she oyo toumeli na ye te mwana oyo adamenga mbongo tu mawa nanga na yoki ye mokie pour ça na esilaki te ma trop quoi. Ouais, le single on a combien de titres? Non, single les a moko bonani. Moko ka bonani kaka. Ouais, eza mutu ya disque. Oui. Donc eza mutu o yi ton ba chang ba vitesse na ngo boyi. Donc vitesse nango eza na vitesse à son. Donc mikolo et donc yango bonani eza na vitesse à son. Autant que bima mama na okota. Ikanyimba la mao. To vandi wana na bonani. Chiki to la linzala. Pourquoi? Déjà prêt tout le monde est déjà donc flash déjà. Ouais. Ma camion c'est déjà ça. Sikoyo, bon on s'appelle Swabala. Swabala c'est na disque. Pourquoi Swabala? Pourquoi Swabala? Tu regardes na Swabala, moi sikoyo parce que kuna na bonane to yemba déception. Parce qu'on a Swabala to yemba comment amour et kotaka na kati ya mutema ya mutu. Imagine tozo les grandzela. Mutu mo boye banité un jour pour comme maman banana. Bon, c'est familier, puis beaucoup mis ensemble. Mais comment tout le monde peut souper, bon, ça l'a bien mis là. Il y a des gens beaucoup dans la quartier, fille on a garçon, bah on a raté. Mais plus tard, ils m'ont compris que netika kababla qui m'a lobé continue à l'itoy et qu'on va répéter mon thème. Mi sonne mon ake luli moteme boti bolingo. C'est vrai pessimon comme maloba loba netika kabablak malobe pexeo e pasoli motema bolingo ebandi ye nzambe papa akela mokili motindo na motindo akabola baras bikolo bilongi ba comportement apesa dans la moto nyonso moto na moto ne eloko na ye mwa plan na ye mwa bar na ye mwa eloko na ye ni shaki bibi na benga kayoni na ye domaine ko vibrer ba tu es don principal nzamba pesa yo pakolanga mo cielo no na nzoto e nina tianga courant e nina tianga courant e ningisanga nzoto tianga mo cielo na koma swabala na porta bolingo na kota swabala na corridor a paradis na sieta swabala oh swabala oh swabala oh. Merci Chiki Toto Santi manzema les akano. Mais na kati wana bandeti yana nzemo ya ve nanga kungwa ti Sébastien. Ils allaient prévu bima tant on a bimisara tant on ndo sa makambo la fois passé. Mais ils ont ya siko. Wana siko na yembaga naza na koti siko su na monde bolingo. Monoko nanga kasi maloba nanga te émotion désolé na place nangai na panzi garder. Oeza susu te personne mazolinga ngai bolingo yango moko en personne et comme love ngai je suis au firmament Mosikano Sébastien nazalo kola prisonnier sans visite azobeta makala tandis kazana ye innocent akwela ber pembeni no kungwati je suis comme un orphelin adopté na maboko ya reine oyo asimbata mona mokote quelle bonne chance. Pardon, c'est vraiment makambo ezali ezala makambo ezana kati nzoto yo ezo singa exploser yango moko yo monike soki na exploser place moko boye kebe exploser place ngamo na saso na kokufa na makambo na kufa ngamo. Ah bon, pour eza pena catastrophe mais oyemba quoi papa na nze momo bébé ba penser d'amour nanga okomona catastrophe ba penser d'amour nanga chéri o castre yango atana yoki posa ya bolingo motema ezo refuse bolingo ekomi ko respirer na bonbonne
amour et comment respirer na ba bonbonne. Vraiment trop risquant. Mais Chiquito yemba quoi papa faire rigolo là vraiment tant oye maintenant sentir vraiment faire rigolo là na katina. Bon peut-être ba vendre nzamba sele biso saliki moi coïncidence wana mais nazui peut-être revendre na moi trop de retravailler puis ensemble to comment qui peut esprit moko na ndenga travail quoi. Bon ils ont ma bête parce que ça vient na to vendre trop depuis na petit na ndenga na comme grand garçon donc et ça normal que so na oyemba ya mususuki par rapport à ton travail peut trop ensemble il peut avoir aucune dépendance là chiki nga pe na aucune dépendance là il est padre ni kaboroni na elle aura air mo pe surtout va na air mo yemba pe banzembo ya ba vena biso ba madido ba interpréta ba ni tout ça là banzembo na ba yemba ba pepe calé par rapport à travail. L'école ça va travailler. Il y a rapport à l'école ça travaille ma bête. Il y a rapport à ça travaille Chiquito bi que ba musicien et belé ba bimé zo banga banga. Kubanga na banga ndeti nani. Kubanga kocha album sur le marché single sur le marché. Au monde to ça ba musicien bo ya ba musicien mususu. Aye koli musique pour mon peut-être ba musicien ba lera na TV. Ah bon? Mo mususu a komi musicien pour master na za musicien. Musicien mususu a komi musicien par rapport pour alinga basi. Monsieur Moussou a commis musicien pour avoir rabattu ma banga. Mais on a comme musicien t'es na bota mande musicien. Donc comme on a na bota ba pesi comme makinu. Donc il a qui danse ba ne Congo ba ebi na pesi papa gouverneur a tout matubwana. Ba mbote belé place ça maman on bonda jikamine. Blaise mon pouya zola na bo sanité donc comme makinu on a déjà ça danse. Frère meta ebi marambona oloba. Eza makinu. Et ça danse autant dans la botte ma personne comme makinu ya comme musique dans la botte mi dans makambo na bandi ko yemba depuis le moment na biso tant on a bimi na mokili kolela on a lela na hôpital avec charme. Ah bon? Dans la lela na hôpital avec charme malama ko comme makinu ko makinu ko benga bat benga ko so Chiquito yemba bien ça là on est bon et encourageant à travailler sur dire pour balugilanga sur comme mususu pour au travailler bien. Si on retravaille sous bien, ou comme aux grands. Il y a un monigé. Ton azalana ba grand prêtre bedi makoti ma auberge la Valère c'est mon apoto ya tongo. Ba conseiller ngara mingi petit yo faut travailler. Longa la polémique kota na monde ya travail. Donc tant on a souvent ba vient nga ba nisetilu, ba solana ngara petit faut beaucoup plus travail. Dès que miko na sola mingi na gabi dubili. Na panda côté de Bruxelles parce qu'on conseille à Chiquito travail sagesse il y a on aime de ça là yo au monde ba polémique et pourtant non rien quoi au contraire baby ça ne ba imagine biso normalement OK ko talika mo ba yebi mutu te to question mo boye et miso avancer na miso bato vraiment quoi na nenga mabite vraiment ouais les grands mots pas ouais vraiment na pesi mbote papa na Didi Stone grand père Gbada Master George Weah. Il y a ça Master président. Master président c'est quoi déjà aussi ici mais ça déjà clôturé ou bien ça banze musozo e na studio. Bon banzembo eza na studio mais nzembo moko ka ona obimisa. Eza bonani. Mais banzembo o azana poser nzembo ona poser libanga dédicace abenga ponde ti bonani uti aussi là après bato ba uti ba ko mobenga o Chiquito boka na bonani Cécilie. Clip de Cécilie. Le roi auto travail bo benga ngande pona yango mais na ko appelle beaucoup plus na poser ba conseil na bino parce que bino nde bo sala biso numéro ngeza 09 97 83 80 41 ceux qui toche code d'amboka ya Willy Mosheni ndenge zalara tocha 00243 997 83 80 41 à la fin donc 00243 997 83 80 41. Donc nous on a besoin de dédicaces, page Facebook eza Chiquito Makinu page officielle. Na YouTube eza Chiquito Makinu. Pour na bonne année bozwango na ba plateforme et tout, bon ozana iTunes, Amazon, mambutu. Pour na ba répétition na ngai mambutu boko ta na chaîne na ngai ya YouTube on na ba répétition misoupe e bandoleka na ba chaîne na bino parce que na bi ke bo aider ngape na promotion. Oui, et on a répétition lui à répétition. La minute répétition za coulisses. Mais tant que la répétition officiellement, les images par rapport à la promotion. Merci. Ok, merci beaucoup. Comme ça, parce que on a d'être aussi là. Bambo, tu Motonde Nzambe donc Mikolo Chiquito misali Nzambe. Pourquoi Chiquito misali Nzambe? T'es na comme dit le père te. Na misali Nzambe par rapport que il faut n'attendre le rôle Nzambe ndenga lobaki. Na sens voilà.
Ochenase. Non, moi vraiment Ochenase, c'est une bonne chose. Ochenase parce que Makambona tout l'année m'a bêté. Bacha tocha. Mais ce que tout le monde a pu apporter dans rien, c'est que le monde a rendu un faux. Bon, rendre yo salara te un jour banana aussi. Mais ce qu'il faut bongisi, bah place nuance ok pas ouer ensemble au bongisi ok. Na Jésus de nuance au bongisi. Na quadra coraman mo pas mo konzito solara bien. Bongisi. Na benga fait na ngana uta otinde les lettres les padres. Na solara bien na vie na ngai. Papa chéri ou to lobate bien nga uta no bambanga mabe zéro trop. Donc ba tout solara bien boss live bien. Donc tout ça vraiment bah mité auto coacharaké tout ça la trop ensemble mutu mutu na place na ye makambo na ye mais surtout kutani tout ça famille parce que les amis congolais au sel batu fo ouais au limu au bimi ba mona bonane a makambo ouais non na camouflage qui manio sera makambo esenga makambo pe bota makambo nde luki makambo te loba Kevin makambo master nga zotala ngai grand frère ya chouchou makambo na Madi makambo na Dave Mac la star na biso David makambo world. Oui, merci beaucoup, c'était la Chiquito hein. À lobby vraiment bien, on me connaît. Que et c'est pas ici bah fan nabisonion sur bord d'abisso de partout dans le monde et c'est pas ici bah nion sur bah fanatique non c'est Chiquito donc numéro né en wana bah besoin de dédicace anga somba nzembo na numéro de contact na wana à PC sur vous contacter ça là vraiment plaisir à trop. Merci à Christelle La Rose Mamou, je te dis un grand merci Papine de la Miss en wana hein Jacques Bonjayo en wana na PC Pembote lisusu et pas ya Jules Mwamba hôtel Accent Tibabi hôtel moko ya bien pour na ba séjour na bino à Kinshasa bon za la vraiment pas dessus awa pe na PCP mbote pe na kolesika oyo et dit Makutima auberge donc awa pe pour ba séjour na bino lieu mo ya bien mon pépé mo ya bien ça a vraiment plaisir merci d'ici là portez-vous bien à bientôt bye bye. Nazali frère en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage. Papa yo pesa ki vision pesa biso provision tolingi tomona ndela biso esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya binene esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya kokamwa